Oui, c'est vrai, comment moi c'est mon bail. Conseil que ce que les rumeurs yonde na lobaki ce que les rumeurs batika mais ce que les mamba solo en tout cas wana na kolbana jibem piana en tout cas tika babilo wasala. Donc papa chéri to yebi ka za rappel de papa chéri mobali fidèle Congo France Nisona bango bangona biso nisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danzu masolo kitoko. Voilà, ok, merci ce cher téléspectateur Naebi vraiment vous avez belé qu'on a émission na biso na www.congofrance babi keba mikolo to na système ya ba chaussette pour grosse mouli babi mikolo ezoboma babi na uti braza na uti na dolizi na yena mikolo kana biloko ezoboma yango yo pour vous comprendre faut que na dolizi kuna nde bo comprendre marambo yo. Merci beaucoup à Mouna artiste métinois, pourquoi pas à mon vieux Alain Chamouna les guides bandeurs. Merci aussi à Malolo le risque la Congolia maman Emeline Zemba babi bilamba na ko lataka na ko dondo kaka mutema na tous pepele ya mbeto lo babi même moral pourquoi pas papi Messi motomoko vrai bien Mandela mukonda to sarande to lo baki ya Willy Moucheni babi yo singa pakebo David Olito motomoko vrai bien. Merci aussi à HM maman CC babi même moral. Merci aussi à Mouna artiste métinois babi lelo vraiment na otambusa na micro balader nanga toza na sujet babi nungu ekoti nungu tamboli un gros mouli na bieko suka boete il faut na tambusa micro balader nini o eningisi mokini nini o mayo babe babwaki libanga na kati président JB Mpiana bin Adam Mubala Pembe il paraît ba rumeur akomi kobima na Florence oyo azalaki vraiment moi si ya emene ya kwa mwambuka zolo solo ketonam ya emene ya repose en paix. Voilà la grosse mouline est-ce que ça y a solo le quoi naza journaliste international nazo micro balader nanga nazo tambisa na mutu tout on okutani na nzela aloba par rapport à langage kaye ce que ça vrai ou faux. Voilà na bandi na micro balader nanga mutali boso na bandi déjà na artiste émission na biso Guilhem Ozindo to kolongola depuis peto banda kolongola ti siko ezo kitate. Quant à moi je dis bonjour Guilhem. Bonjour maman nanga grosse moulikale. Ok Nazali, merci beaucoup. Moi et mon d'abord on a battu sur Bazolanda biso monde entier. Ouais, on a passé battu sur Bambote, oui tout le monde na kala ba balinga Guilhem Ozindo to zali to akala toujours na musala. Na passé ba champion Fulama Mote ba Vasco de Gama Londres na Londres miyaki na passé ba Bambote quoi. Voilà, ok. Merci beaucoup Guilhem Ozindo. Nungu tamboli président JB Mpiana. Il paraît ba komi moi sina mobali na Florence o azalaki ex oyo to rolo ba ex te parce que emene akufi na maboko a Florence que ba komi moi sina mobali na JB Mpiana o rolo ba nini par rapport à ça. Tala gaza rimer ya mama lukuta na kuta siko commentaire nini ya mama lukuta na to confirmer on a noté comprendre na ndenge lobi penza to don lobaka rumeur te parce que ezo yokana ezo lobama. Mais le col a toi na ba preuve te. Voilà. Bon, moni ndenge bina damaza mukolo na ndimite ka oselo kwa ndengwa. Ndenge mafia rezona. A osala ngo jamais. Ça langage ke yo. Voilà pour langa. Ndinga za na ndimite ka oza mosa bata mowe. So kalinga mowe wana olinga mbali mususu. Ke so yesu pona mise ndekwa bina dama e soneka bien te. Da wana makomate ngana otsama yango na ndimite ke bina dama ko osala ngo. Bina dama base belé. Atika bango la naka momiana e sonne bien te na ndimite. Voilà, ok. Merci beaucoup. Tozo kontira ko tambola babi biloko adolizi wo ndezo boma na kutani susu na journaliste susu HM Mama CC babi watis de to même moral quant à moi je dis bonjour HM. Bonjour internet et tout grosse moulir et beau maca et tout est quota grosse moulir. Voilà, ok. Merci beaucoup HM question nanga isa grosse moulir nazo tambosa micro balader par rapport balobi JB Mpiana bin Adam Mobali Pembe bakomi kobima na Florence oyo azalaki mwasi ya emene ya oyo vraiment que te nom ya emene ya repose à paix. Est-ce que ça vrai ou faux? Bon tozoka ezo barimer ezo tambola tozoyoka par-ci par-là mais biso to bapandi sango. Et tant que personne a micro, d'abord na personne merci parce que personne a micro parce que vous avez confiance dans moni mamboana ce qui est solo ou bien le kuta bon balobapé il n'a pas les filmer sans faire jamais quand tokola na tongo to lali to lamki na tongo rimer ane bimi donc ce qui président JB Piana au salango vraiment atala simazon apé moto Kester emene apé à contribuer tam sous na vie musicale ya King Kester emene apé contribuer na vie musicale ou bien
social il y avait na biso minada malom qui a milo dans coco ozomona donc eloko eboma mboka ezali kambo mwasi ali kambo mbongo omona donc mwasi na mbongo eboma mboka alors so peneza pe na bongo même mwasi même mobali bazwa ta en kotika po soni bon moni ba mi bale balora ba star ba vient ba star ezala da poelele et quoi mutu mo anyoka mapozo numéro grosse mouli mais abiki on so na bengi mutu benozwa numéro muna na bengi benozwa numéro grosse mouli donc quant à moi vraiment président JB Piana faisait solo vraiment tika on comme madame Florence ce que est solo p atika il fait que mamona basala ngota mususu tangu vie kin kester emene a azalaka ce que zakip ena ce qui est solo fait que basala ngo tangu vie kin kester emene azalaki ce que vie kin kester emene azate omona take se kabandaka kokane na mwasa muntu tonengeni donc c'est pas bien fait la biso minadama l'homme qui a mis le dans coco madame Florence toza abatu. Donc, Grosse Mouli peut continuer à recevoir sous information à source. Talara babi émission où full upset la marama grâce ya banda le loti lobby donc merci d'avoir union so balandi biso mokili mobima babi HM Kolo Banka TV et tout est côté Grosse Mouli abomaka. Voilà, OK. Merci beaucoup babi ozo mona ebomaka yango mama ngo yango muna soto lobby izo boma yango na uti nango na dolizi. Donc boboye baba seko fo bokati sabena bokati mai braza boke braza bozu boketi voilà, merci Grosse Mouli nazo tambousa micro baladeur na kutani son dans confrère na collègue na compte moi je dis bonjour. Bonjour Grosse Mouli. Okay, merci beaucoup Nazuyo parce que mai ninga na rapa mbate basangwe panda na rapa mbate Nazuyo na part na yo toyoki JB Piana bin Adam bakomi kobimana Florence oyo azalaki mwasi ya Kin Kester Emeneya yo rolo banini par rapport à ça. Bon, j'ai dit bon, on a salué dans Batba lambda biso na moment où yo mo lobi ke toyoki na habité et ça en affirmation té mais ça vraiment qui to côté ceux qui za maramba solo comment on a gagné papa chéri ndena kozwa moi si ya na ye ça qui to vraiment té ceux qui za maramba solo na on se conseille vraiment ya bena qui to côté so ego arrangé été vraiment ego arrangé été ko so ya solo to supposé so ya solo so ya solo azonga non sima azala mutu vraiment atala nanu nini King Kester azalaki nani pa na ye vous comprendre atala nanu vraiment King Kester azalaki nani pa na ye kozwa mwasi ya moko boye o boleka na ye ba beau moment et lelo azaso invité kozwa mwasi na ye vraiment eza kitokote eza vraiment kitokote. Merci beaucoup. Voilà la Grosse Mouli nazo continuer kotambisa micro baladeur na ngai Kande Zalara. Ah, non, écoutez, na ba jogo yaya, s'il te plaît, boki ma bino te boki ma caméra et so pa bino yaya jogo yo yakano. Jogo yaka te zonga boy, zonga. Te bon OK, merci beaucoup, toujours continuer. Na voilà, OK, Grosse Mouli nazo continuer toujours micro baladeur na ngana kutani suna consort na ngai. Quand moi je dis bonjour. Bonjour Grosse Mouli. OK, merci beaucoup Yaya question na ngai parce que nazo tambusa micro baladeur sujet na nga plutôt eza toyoki nungu etamboli JB Piana bin Adam akomi kobima na Florence oyo azalaki mwasi ya Kin Kester Emeneya oro lobani par rapport à ça. Bon, par rapport à ça bon, ce sont de rumeurs. Ils en ont marre, mais ça peut vérité. Mais par rapport à l'internet, ne lobby pour nanga, oro lingana bon. Parce que moi ça lingana parce que moi ça Kin Kester azaki aza déjà moi ça yayati. Alu kwa bokilo tite. Kin Kester ça kufa. Donc yo permettre no balingana na bango. Ah oui, c'est la vie comment les aranen solo Florence. Ah continuer vie nae papa chéri peto ebili solo amoureuse nae donc ce sengi ke bango balé ba kuten bazeurese. Ba continuer vie na bango. La vie continue Yo souhaiter no bango ba continuer bango aussi longtemps. Florence azalaki lokwa abokilo et pas JB Piana parce que azalaki moi son grand frère nae. No wa grand frère na kufifo zoye karapo to yebaki oyebi histoire amoureuse ya JB Piana. Kin Kester et Sarkoufa. Na minito combat Kin Kester to lo belango na le passé. Na le présent et Sarkoufa na donc Florence azan a droit ay atika les général non moi c'est to quoi zanano. Ana droit yo ça la vie na e papa chéri pe papa chéri na biso en tout cas so Monique et Florence mto longolé ba maramnyon so zazazaza na en tout cas bazala na bango bonne chance voilà OK conseil nini européen sa bango lokwa yo souhaiter no bango mibale balingana na bango bazala na bango comme conseil au nini européen sa bango mibale
Conseil ezaka que Florence toyebi déjà kaza moi si malamu par rapport ya ba makambo era liwa kin kesser le cas qui to mona ba débat na bango na ba ni na bango zaki mais toyebi déjà que de parents comme ça parce que na kati toyebi te mena ndenga bana zarade moi si malamu donc papa chéri toyebi kaza rappel de papa chéri mobali fidèle akokani mama baste donc to ba kutani malamu na malamu c'est bon ça mama malamu donc conseil ezaka que biso total la bango biso ba fan na papa chéri basa la rabulamu po biso na internet c'est que voilà, ok, merci beaucoup. Voilà la grosse mouline, nous continuer. Kaka micro baladère dans babi. Mikolo de sijo yo et bomarande. Est-ce que beaucoup que bomara oyo. Donc voilà grosse mouline, nous. Merci beaucoup à Mouna artiste. J'espère que moni mutu na mutu a petit sujet naie mutu na mutu a petit question réponse naie. Voilà grosse mouline, nous continuer. Tambouissa encore, micro baladère, on a resté toujours scotché, branché sur Congo France. Bon, vous n'allez jamais décidé. Ok, voilà très chers téléspectateurs, nous continuons toujours micro baladère. Nabiso toujours il y a 6G, nabiso mon artiste et on m'a le baka on des oboma. Babi vous voyez, bama chaussette, il faut qu'il vraiment katanga mona dolizi kuna. Et c'est la grosse moleux de la presse congolaise na uta qui na zongi na biloko eboma ka grosse moleux yango mikolo ezoboma. Nous continuons toujours micro baladère nangai. Koutani na sort na biso. Merci encore à Mouna artiste et métier noir toujours continuer toujours micro baladère na biso quand moi je dis bonjour Yaya. Bonjour. Merci beaucoup tous na sujet oyo nazo tambousa lelo micro baladère na biso par rapport ya JB Pianabin Adam. Ndenge masango ekomi kotambola il paraît ba rumeur que akoma kobimana mwasi ya King Kester Emenea yo pe nazuyo aux grande terre il y a Brunette au moins en tout cas oh vraiment zala qui danseuse il y a JB Pianabin Adam au moins en tout cas kota oh vraiment grande terre naie nebitepe tant que grande terre tant que toyebi pe JB Pianabin Adam toyebi pe moi so azalaka ya King Kester Emene oh akufa rôle bani par rapport à ça. En tout cas vraiment idée nangai na ba raisonnement nangai en tout cas wana na ko beza ba rumeur pour na yebi que JB se comportera bien azalara bien mais en tout cas so na ki ba mwana wi ke kishasa biso za ke baloba na bango kaka mais ba rumeur nyon sauté bandima ngo il faut vérifier ko ibana sur réellement za bongo to ndenge nini faut vérifier en tout cas so za bongo basala ki na kopesa bango toli batika po King Kester Emene ya za mission za mona ayebana ki donc ils a le quoi musique ils a le quoi famille so comme que moi si comme mana moi si na en tout cas wana vraiment na osepia na ngote so za vraiment bongo batika mais so za ke za ba rumeur c'est que za na ba rumeur mais on est ça bandi maraté donc tous les dans mon qui angwana. Voilà, ok, merci beaucoup et bon siko sur lelo comme exemple ba eza siko ya solo et que balingana na bango bazana bango moi na mobali rolo banini aussi par rapport à ça. Oh c'est que so balingani il faut bazonga au sérieux c'est que wana jiba boya moi si na va vendre place moko comme conseil nini européen ça na bango ba tu ba otala biso. Conseil vraiment en tout cas conseil ça que so que ça ba rumeur yonde na lobaki so que ça ba rumeur batika mais so que ça mamba solo en tout cas wana na lobana JB Piana en tout cas tika ba bilo wasala po biso moko to peto na posa ko lobama na biso to za pe na para na biso poto mama ko lobeze belé ba mama ko lobeze belé maramni to ko tangora na ndenga mabete tokota na biso parce que c'est la famille moi en tout cas pe grand petit terre no tika pe obina kabo ya bunga kabo batu ba yeba li sous position était entre ta ba yebi aza artiste donc rokota pe na vie privée na ye tant que pe artiste tant que yo posa grande terre ya moi en tout cas ya JB Pianabin Adam to rokota ngo moi en tout cas kendel para fri d'ici et puis il paraît plutôt à Kenda France il para bota na France to yeba pe sous position ya moi en tout cas te entata za pe star na biso akina wa en tout cas moi en tout cas Zanae aza bien mais moi bamakambo ya ki belé bamakamka ya kishasa ke ba rumeur ebima bamakambo le kale kana TV le mama vraiment belé donc pour mambo wana vraiment moi en tout cas ça masolo mo eza ya privé ça masolo beta boete est-ce que moi en tout cas abota te to ko tango pe no abota moi en tout cas ça na ajne 3 ans Argentine moi na mwasi. Est-ce que toro ye bapeli le mwana en tout cas wana azaka mwana nani je sais pas papa mwana babukosi la kete même nzamba likola zoyo ka soko kosi c'est que faut la kisa soko kosi libiso Argentine papa na ye c'est que faut la kisa biso vrai papa Argentine monde ate ba otala biso aza mwana JB aza mwana JB za leki ya basora ya badalida bon mata JB wanga na fa mwana JB
C'est vrai ça. Aza mwana JB. Wana pena na koloba ngo monde entier mobimba. Aza mwana JB abotana petite sœur na Brunette Liwele. Donc ba ndo benge mwana ntuka. Abotana bébé Argentine. Tango leader JB mpiana abotina mwana ntuka na bino. Mwana komi déjà na 3 ans. Et canon ndeni. Et canon ndeni JB mpiana botisi petite sœur na yo. Ezano ele canon ndeni tant que yaya pas za lokwa mama aza lokwa nyonso. Asoki para mwana soka bando soki pena itini tonga tu bando lo basoki para na aza conscient que aza mwana me bande ko bomba mais mwana ba bomba kete a bomba vemi to kokai kondima mais mwana te asoki para na asoki para na sombele kutu lopango bon mambo belé malgré mida bundisa biso en tout cas c'est vrai ça yé pas za ki au courant nda ko luka petite terre na tina bon marché to zaki na bon marché na cadastre do bando tinda ba te belé ba zo menacer Brunette donc siko oyoki mobali oyo abotisa petite sœur no mwana ntuka bako mobima ipare bako mobima lisusu na mwasi ya kin kese emenea ezo sala bino ndenge nini mais fai kutabata Brunette amo sikitoro mais comment zo bala ke mutu akufia mobala la veuve akobala ite po na bali Brunette so eza ba ventir sekatika c'est quoi ça va ventir sekatika mais so eza no ka ba rumeur ele kana mais so eza ya solo do ita mabe. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment toujours continuer Mouna, toujours continuer babi to na système de mikolo yo ezo boma babi mikolo gos muli na zo boma na ba société to mame milinze mbapa tunenga gos muli yango ba idéologie ngabi ya na ngai mama na ngana lingaka mingi mame milinze mezaka bilora dolizi place grosse muli merci beaucoup ngape na satanda kite ke aza grande sœur ya kadogo plutôt ya mwana ntuka na bande ko tambisa micro na nga micro baladère comme surprise à se présenter na micro ke aza yaya ya mwana ntuka ya JB Nadam j'espère bino moko bomo ndenge ya expliquer donc rien à dire rien à commenter grosse muli na otambola na nga rien que na nzela pona sujet na biso ya micro baladère donc toujours continuer kama solo. OK, merci beaucoup grosse muli na continuer toujours micro baladère na ngai na kutani babi mikolo to na système ezoboma mame milinzemba malolo lorise la Congolais mwana bino mikolo a na système ka ezoboma faut que na dolezi place grosse moulin na uta inde boye ba mambo ezobo matokutani nande ko na biso moi si nazo continuer toujours sujet na biso quand moi je dis bonjour yaya. Bonjour. OK, merci beaucoup toza na sujet na biso oyo JB mpiana ipare ba komi ko bimana moi si ya kin kester emene ya oya kufa rolo bani par rapport à ça. Biso toka kiango eza maramba solo biso to abana bandal séparé maramba bomba na ti so to lobi se keza solo. Ba koma ko bimana ko moi sambali. Oui, c'est vrai, bah comment moi c'est mon bail. OK, merci beaucoup yaya na linga na ngara na yeba merci ko OK na yo nazo continuer toujours micro balade na merci beaucoup muna si c'est j'espère bomoni ngosu muli na seli micro balade mutu na mutu alobi sujet na ye naza surpris na kutani kutu na grande sœur ya danseuse na biso to banda ko benga mwana tuka ya wenge BCBG. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Joshua Dili Lipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ompero. Merci beaucoup aussi à Dorla Waka KMB balobi même oral. Merci beaucoup à Mouna Rassis et Metuno, à mon vieux Alain Chamoula le guide Bander. Merci beaucoup à Billy Vumuka Babi Fondation Billy Vumuka. Merci aussi à Willy Moucheni balobi code mondial Singapore Kebo Jama Katana David Olito Motomoko vrai bien Malolo Lori c'est la Congolais à Mamé Melinze Mamotema tous pepele ambetoro pourquoi pas à Papi Messi Motomoko vrai bien Mandela Mukonda Babi chez toi dollar yana kwanza yana lola na lola voilà bomoni grosse mouli na créer actualité té na créer kababezité biso to yambaka to lukaka pona kopesa bino rien que information na source voilà bomonaki soki ezape bongo en tout cas na part nanga na osenga leader JB mpiana bin Adam Atika maman Florence tout le respect que je vous dois en tout cas na sengotika sokeza ya solo mais sokeza ya ba rumeur ndenge Congo mesana c'est que ba rumeur ngo et continuer prévaner ndenge nazo sala miko balade na kutani sous na deuxième sujet j'espère bino moko bozui temps muna relaxa bino image na satanda ki pété que to kutana na grande terre ya mwana ntuka ya wenge BCBG na yeba pété que mwana ntuka abota na JB mpiana binadam j'espère bino moko boyoki grande terre propre ya mwana ntuka ayebeli bino
donc isolo wana to robeta ngo après tous on a 6e sous. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà grosse moulu de la presse congolaise balubi mikolo muna na ete so rozo sapo babi mikolo ndezo boma po ba mona mamba boye c'est qu'il faut ba kende kana dolizi do ba katisi ma ya braza pe ma ya braza na il faut za na likamu na mutu te. Il faut ça la peu problématique té no katisima ya braza wana ke dolizi après donc ke dolizi na biloko po yango ndezo boma babi miloko ezo boma ba muswamba bokoka te yango bozo continuer ko mabale chèque batamulongo sima bichafu chafu yango la grosse moulure de la presse congolaise donc na binoka na watis de to rester toujours côté branché sur Congo France vous allez jamais déci boss nanga José de Lipumba babi musale salamaka malgré nazo bela nzo tu ça bien té non Sarah Musananga azongisi mikono nga pona na système ka mikolo ezo boma so landiango kebe boma yo po kratsa mai ana bozo ke na dolizi c'est il faut à la problématique té ndoro kati comme na dolizi o na biloko ezo boma donc au revoir bye bye merci beaucoup idéologie yo muna artiste nda yebi poto na kende dolizi ayebi ba faire ti na zongi na makasi aye moko son excellence monsieur Dominique Okemba mes respect papa muna nda yebi ba faire Dorlanka Embewa ka to sa rande to lobaki même moral merci beaucoup au revoir bye bye Congo France nous sommes bango bango na biso nous sommes bango ekara molai France.com site ya Solo Masolo Danzo Masolo Kitoko Congo France.com